Nzambe azwa lokumu Imam Tutu Ndukazama Motei ya ekolo. Mais comme on a déjà imam na kati ya parti politique moko songolo comprendre que idéologie balani. Parce que nazalaki na team Alliance des Tshisekedi des musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a tali non moto aji bokonzi. Et nous le musulman conscient, il faut tout ça ntotie maboko. Na ntoka moto aji bokonzi. Azende pena o bengaka bébé. Bébé pour un nourrisson. Azali bébé na lolenge nini? Mettons on a béni moto bébé, ça dit quelqu'un qui est azo tambola na volonté na été, ba otambusa ye. Banani bazo tambusa ye. Mais l'impérialisme. Nzambe azo lokumu mukimya na eza likola bantoma na nyonso. Ezali à chaque fois na meka kotalisa baite. Mon angai déjà boye ezali koteka image moko boye. Il y a place auto outi na place auto zali. Différence ezali kaka c'est quand auto tambo alisus na boumbu ya komona na kitoko motambo na baumbu ya makanisi. C'est-à-dire tout ça baumbu sur le plan mental. Mais souvent dans lobaki lokola africain topé précisément congolais azali libre azali té. Et je dois dénoncer, expliquer, côté ka image. Yesika o mindele bakanisi la rabi. On a place au Tozali. Déjà nous sommes enchaînés. Tozana ba chaîne na mindele jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'indépendance totale na otozi yangote. Voilà pourquoi nous avons na ba chaîne pour na kola musaba indo. Rabisa bango te bako sabinote partout bo faut bofitara ya fête indépendance. Congolais mon côté az indépendant. Ceux qui tango ya ba chaîne ici là aussi là, mais tango ya mentalité na aussi lipo. Parce que nous sommes toujours de dépendants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là souvent eloko oyo bato esengeli ba comprendre. Mboka na biso eza na programme ya koteka ma depuis la nuit du temps. Depuis ba siècle. Opena mundele afandi abino mboka oyo pe etekama. Etekama ndenge nini? Mabele bateka ngote. D'où il faut na kati ya mboka oyo to tchaka mingi ba dirigeant parce que bango ba bomi ko ba na 14e siècle ba bomi pouvoir ancestral ba combattre culture africaine ba combattre culture congolaise nyonso ya biso ba bengi yango kindoki to zia bango to adopter nde to bengi yango bonzambe encore plus loin ba ele biso nzambe moko ya pembe na mandefu ebele ba leso satan moko ya mwindu c'est-à-dire ba initie biso tout ce qui est le nôtre. Mbote ndeko Tutu. Mbote mopanzi sango ya ekolo. Toye kokuta yo awa tomoni omikangi ba chaîne. Est-ce que tokoki koyeba ezali mpona nini pe ntina nini? Nzambe azwa lokumu mukimya na eza likola bantoma na nyonso. Ezali à chaque fois na meka kotalisa baite. Mon angai déjà boye ezali koteka image moko boye. Il y a place auto outi na place auto zali. Différence ezali kaka c'est quand auto tambo alisus na boumbu ya komona na tito komo tambo na baumbu ya makanisi. C'est-à-dire tout ça baumbu sur le plan mental. Mais souvent na lobaki lokola africain topé précisément congolais azali libre azali té. Et je dois dénoncer, expliquer, côté ka image. Yesika o mindele bakanisi la rabi. On a place au Tozali. Déjà nous sommes enchaînés. Tozana ba chaîne na mindele jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'indépendance totale na otozi yangote. Voilà pourquoi nous avons le na ba chaîne pour na kola musaba indo. Rabisa bango te bako sabinote partout bo faut bofitara ya fête indépendance. Congolais mon côté az indépendant. Ceux qui tango ya chaîne ici là aussi là mais tango ya mentalité na aussi lipo. Parce que nous sommes toujours de dépendants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Très intéressant, mais avant to kota na bozindo to ni to yeba ozali nani outi wapi exercice na yo disons koki ko se présenter. Nzambe azwa lokumu Imam Tutu Ndukazama Motei ya ekolo. Oza nani? Oza na parti imam ya mosquée Yansina
nazali président fondateur il y a UJC où ezali Union des jeunes congolais et puis nazali lisusu autorité morale il y a ANAM où ezali Alliance des nationalistes musulmans. Donc voilà. Politicien, vous politique. Tout homme est politique. Vous avez exercé dans parti oui, na parti où nazali kosala mosala ya politique on a couleur ya lelo parce que na obenga la société civile na bango nyonso baza ba politique boso tali ba dirigeant ngo eza ba politique na la société civile wana autant les dépendants na ministère mobo ministre na société civile na politique on daza ko gérer makambo donc basali pour makambo mobo ko kabola pona ba koka ko gérer biso malonga. Mais en réalité, on a tout homme est politique. Vous avez un parti politique? L'avenir du Grand Congo, coordinateur provincial, il y a Ligue des jeunes, il y a Ville, il y a Kinshasa, et pas autorité morale, les gens Calvin Boissou. Et il y a Pessimbo, qui est ici, car il y a Mobembo et Moussika. Mais vous dites que chaque parti politique a une idéologie. Mais comme on a déjà imam dans un parti politique, nous comprenons que l'idéologie est balani. Parce que nous avons une alliance de Tshisekedi des musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a dit non, et nous, le musulman conscient, il faut tout ça, nous sommes beaucoup. Nous sommes bébé. Bébé est nourrissant. Bébé mettons on a béni moto bébé, c'est-à-dire quelqu'un qui est azotambola na volonté na été bazotambusa non banani bazotambusa. Mais l'impérialisme mboka Afrique pe Congo ezali konyo comme un impérialiste ndeko nanga kabem eza souvent eloko oyo bato esengeli ba comprendre mboka na biso eza na programme ya kotekama depuis la nuit du temps, depuis ba siècle oyo pena mundele afandi abino mboka oyo fo etekama ndenge nini mabele bateka yango te. D'où il faut na kati ya mboka oyo totiaka mingi ba dirigeant parce que bango babomi comme na 14e siècle babomi pouvoir ancestral ba combattre culture africaine ba combattre culture congolaise nyonso ya biso babengi yango kindoki tozui ya bango to adopter nde tobengi yango bonzambe. Encore plus loin, les biso nzambe moko ya pembe na mandefu ebele. Biso satan moko ya mwindu. C'est-à-dire ba initie biso tout ce qui est le nôtre. Donc nyonso eze biso. So tali mwasi a représenter Europe. So tali mobali Europe. Siko culture bantu. Biso ba bantu, ba ne Congo. Culture ya biso on nzambe apondela ki biso parce que Congo nzambe mutasenga nzambe kozala congolais azate. Ninga niyo ndiko kabem. Azate. C'est-à-dire Dieu nous a donné cette nationalité par sa propre volonté parfaite. Est-ce que ce qui nous a appelé son nationalité, c'est que nous avons appelé au grand jamais. Nous avons appelé ça peuple mon côté ma belle pour coller sa bangote. Tant que nous avons 14e siècle guerre et bandi. Bitumba ko bundisa système bantu to zala ki ne on peut pas système esclavagisme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les esclaves. Parce que le Cola, ce sont eux qui dirigent les pays. Il y en a plus de 9 pays, les papiers ont le droit de veto. On va diriger à Mokili. On est dans Mbongo, on est dans Mindouk. Congo, il faut tout ça comme Mokonzo, il faut manipuler. Nous, moni va pousser Tshisekedi na pouvoir parce que va comprendre que Tshisekedi doit manipuler facile. Et Ngai à l'époque, j'étais encore aveuglé. Moi je croyais que Tshisekedi disait tant qui opposant et ça là. Et na moni première promesse. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, nabi mon kondi ya mboka. Mon kondi ya bato autorité. Nabi non. Donc je dois y a na idéologie na ngai nationalisme que soutenir moto yo azo me makongo na libulu. Kutala yo elobeli na yo ezali kolingi elingi kolakisa ke olingi kolobake messieurs
Tshisekedi asali nano ata eloko moko ya malonga te. Pourtant bato ya ngambo mosusu bazali koavance baargument eza na makambo mosusu échanger mwa ndambo. Mais nakoyoka yo na elobeli na yo ozali kopesa biso message comme si monsieur Tshisekedi asali ata eloko moko te. Ata 0,001 asali te. Mais à l'époque ngambu yo ozali pour AGECO bozali na kati ya FCC non? Oui. Okay. D'ailleurs t'as profité pour passer message le but en marche anti Kagame. OK. Bon mon biso. Ozala ngambu ya FCC. À l'époque tebaka ke ba ministre bande kokota boloko te. Des députés, directeur général par exemple, bazaki ba intouchable, mais les autres comme on ministre songolo pakala ana kasho, DG songolo pakala ana kasho. On a payé zali ko sala te. C'est regrettable. Hein? C'est regrettable vraiment ceux qui sala ezali ndeko zo moto roi ministre rotier na boloko. Est-ce qu'il y a problème ya mboka au point c'est est-ce qu'il y a problème ya mboka au point c'est début il faut qu'on soit ministre rotier na boloko. Yango état de quand est-ce que bataka moko na boloko? Ndé c'est là ils ont la boloko za na nini? Yango état de droit non. Bien. Ils ont juste pour expliquer bandeko na biso été pour comprendre que ezali pouvoir ya théâtralisation, pouvoir ya buzoba. Mais pouvoir ya malonga ozi mokonzi aibi. Est-ce que bataki on a pour aiba? Et avant boté wana, est-ce que bon Jean-Jacques capacité à patriotisme naé? Est-ce que aza patriote ko gérer mbongo ya ngani ya ba congolais? Mabele ya ngani ya ba congolais. Papa, bafanda kapena boye bafandi babite ministre to tcha songolo, o to tcha sénateur, o to tcha premier ministre, o to tcha bato baza ba intervenir baza atana matière té ya politique. Doctrine politique na bango na ba yebité. C'est-à-dire que doctrine politique va y éviter. Si on monte à bord, on va pêcher nga. Alors détourner 300 millions, 300 millions, ceux qui 300 millions, ceux qui 300 combien de millions de dollars de comment? Si les jeunes, on a 100 jours, et ni tout ça là. Dans le niveau, mon a que mon monsieur Tshisekedi, so bobi monsieur Tshisekedi a sali pas état de droit. Monsieur Tshisekedi a nimi kokaba or ya Rwanda, pardon or ya Congo. Barafina na Rwanda. Donc Kagame a construit nini raffinerie wana na 4 millions de dollars. Asali raffinerie. Or ya mboka na biso bakenda ko raffiner yango na Rwanda. Rwanda oyo azo violer ba maman na biso na est, Rwanda oyo azo boma bato na est, Rwanda mais j'ai des arguments papa. Je ne peux pas venir devant la caméra pour dire de n'importe quoi. Bon wana nga na information na ngote merci informer nga ifona. Mosa na biso nini? N'est-ce pas ko informer peuple? Merci. Mais monsieur Tshisekedi andimi ko 27 500 000 dollars. Pour appeler ça ba député ba Jeep. Pour à la majorité parlementaire. Mais on a aucun mois. Boni mais c'est ce qui dit à Rolinga la majorité parlementaire au moment où il y a une république et vote qui. Il est déjà majorité par un peuple. Ah, osons reconnaître quand même vote qui. Papa. Mais constitution sur le banni, mon travail comme ici on a pas voté. Oui, il peut les sous constitution fait zali. Mais yo lobby to zona no indépendance, mais comment to voter qui, comment to respecter constitution yamboka na biso moko en quelque sorte au lobby que to veux indépendance en quelque sorte osa ko reconnaître sous to za indépendant. Mais c'est quand même. Donc mon constitution mboka na biso. Bateau ba fandi autour d'une table. Pour concevoir la constitution wana pour le lieu comme a kondima baïke bana mboka bato oyebi yango parce que baïke wana ils étaient formés par qui? Formation équiparaté. Formation équiparaté? Oui. Mondele pas koki koya kozwa formation en Afrique akepe a sali na ngona na mboka. Mais yango ne komisi bango bazalelo. Mais le plan baza na mutema malamu envers bisoté. Yango batangisi siko baïke na biso bozoba. Pour la constitution de Bomona eza makomi ya pamba. Moussa na yango esalaka te.
Il y a solo wana. Mais oui. Mais est-ce que liberté d'expression dans mboka wezali? Liberté d'expression dans constitution mboka ezoloba. Papa na moni. Est-ce que congolais na article 58 ya constitution mboka? Est-ce que congolais ça va bénéficier d'un quitte école? Pardon papa Tutu imam. On est dans français que liberté d'expression ezalité. Mais na moni ofandi ozoloba calmement. Pour nous avoir un soutien à l'esprit. Pour nous avoir un soutien à l'esprit. Na peuple. Il y a solo. Mais oui. Koleka Monsieur Tshisekedi. To koleka bao bazali kotambusa mboka. C'est-à-dire ça prouve à suffisance que moi ndambo ya liberté d'expression ata soki eza totalité ezali. Liberté d'expression combien de fois fini monsieur Kabila? On l'a traité rwandais. Mais tous les mots. Oui, voilà to boité. Et après c'est que liberté ba. Yango bino pe lelo bokomi ko benga o yazali sur place bozali ko benga e bébé. Ada nourrisson. Mais ça c'est vrai non? Ça c'est bon il y a tango ya Kabila ezalaki te. Ozasi comparaison ozasi na tango bino bozalaki kotambusa mboka. Makambo ozoloba soko olobi yango ozala calme. Combien balobi? À l'époque, oh non, c'est ça qu'on affirmer wana. Oza si, ce que ezalaki makambo ozoloba lelo. Olobi yango na tango akala ngo ozala kimia to ndengo olobaka wana. Na ebité ozolinga ko comparer batumi balé ko comparer bangote. Moi je suis venu ici combattre les systèmes les impérialistes ont mis et pas M. Tshisekedi. Nazolinga ne bisa mboka bateka yango te. Ateki mboka wapi? Mabele bateka yango te. Ateki yango wapi? Papa, au sein ya armée ya di Rwanda. Sotango M. Tshisekedi azondima ko négocier na M23. Wana yo mutu zoloba. Ngamu na loba te ba preuve ezali. Ozana ba preuve. Et belé que na armée na biso a infiltré na niveau ya kosakana te. Bozali kolobeza ko engager kaka yo yebi. Mais oui ngai yo te. Itali obeli ngai moko. Yango na lobby. Parce que na za obligé. D'ailleurs na tambola na idéologie moko mieux vona kufa que na vivre na boumbu. Sur le corps na ta chaîne ebite congolais nyonso sa boumbu congolais libre za ina été. So na za na kata prison. Pourquoi je peux dire la vérité? Non na yasiko koloba nanu combien de familles que des azoteka mboka. Mais bino moko FCC bozali soutien ya mindele pourquoi? Mais yo poza na kati. Na ozonga wana. Et si to solo la ki na mboka oyo avant mais c'est que des pouvoir. Na constitution ke moto moko te. Akoye ko zo subo konji na mandoki. Il faut y na ba voix auto kana ki selon mibeko ya mboka. So mais c'est que di avant zo pouvoir ayebi mibeko wana. Tu as eu pouvoir. Tu as commis qu'on a négocier. Tu as pousser. Par sa propre volonté, je ne suis pas sûr. Si on attend la message, c'est que du boy n'a dit ah Nzambe. Kati na mondele libanda na moindo. Donc c'est là la kati moindo libanda mondele. Vous allez reconnaître quand même Azali président de la République démocratique du Congo. Mais oui, tu as vu kati mondele, il est trop blanc. Il est trop mondele. Les Français bandés français moulaï pour nous troubler le peuple. À chaque fois s'il y a un problème, il y a Moka, allez regarder la TV à bandit les Français. On se communique na banani. Na peuple français, ton peuple congolais. Yo message ni on peut ça. La langue c'est une lame de la nation. Message ni on peut ça na peuple congolais. Message na mine de na sommet. Parce que le peuple est innocent. Le peuple a subir. Le peuple a subir les conséquences. Mais ils ont peuple parce que le peuple a moins conscience. Le peuple a nanié. Pourquoi on a condamné Papa konza. Yebi sanga tango azo ndima ko négocier na ba M23. O bazo bomo bande na biso na Est. Tango ba ko négocier. Yebi cahier de charges za nini? Cahier de charges yango. Mais c'est que dit azo cahier de charges bandi ko tanga ya ba rebelle. Oh déjà ba bomo plus de 25 millions de Congolais à l'est de notre pays.
depuis histoire ya mokili ebanda eza na génocide mon côté eleki ya Congo. Congo abungisi batu koleka Gambie, République Gambien. Ba Gambien mobimba nyonso. Bato bakufi na Congo baleki Gambie, peuple Gambie na ebele. Baleki peuple sénégalais na ebele, baleki peuple rwandais na ebele. Tala niveau. Siko bato babomi bandeko na yo. Ale mese Tshisekedi ondimi kozwa cahier de charge na bango ondimi ko partager na bato na pouvoir. Pour négocier ça musana eza nini? Tokende ko solola. Pour négocier pour trouver solution. Comment je vais négocier na kufa? Non, nini? Aboyi lisusu bato ba kufa. Ole tokende na nzela ya mandoki bana mboka bakokufa. Yango ake na négociation pour na koluka kimia. Asali pe wana asali mabe. Eza pasi na mawa. So yebisanga tangu mese Kagame azoloba ya boyi bato bakufa. Mais na Est on est dans plus de 100 groupes. Il y a des rebelles. Plus de 100 groupes il y a des rebelles. Oui, sali na Est on a 10 ans, 15 ans. Mais pourquoi on négocie na bango takia on négocie na M23? Admaka 6 mois pour yamakiele le bout négociation. Mais pour bien infiltrer gestion mboka na biso parce que moto zaki colonel na rébellion. Tango bozo tcha bo senga se le febo tcha na sebo yoka na moto na tkali colonel. Moto alataki teni ya rebelle azo boma na yango bandeko na biso ayenda ndako na biso abomi mama papa bana. Allez moto ana après quelques mois ou quelques années moto ana comme colonel il y a même district ngana zali. Siko alegaka boya azo tambola moto mo ba bomaki bato. Et puis après ça bango misala kaka na ba lieu o basala ki rébellion na bango. Ndeko na ngatala passe ndeko Tshisekedi alinga zo misala motema ya bakongoli. Nyonso parce que aza manipulé et pas banane et pas entourage na yena mindele. Entourage na mindele. Ben oui parce que il n'y a pas de mauvais chefs, il y a que des mauvaises troupes. Ceux qui n'ont pas le bilan il y a 18 ans passés. Est-ce que vous avez un loco yo koki koyebisa biso ya malamu oyo tokoki koretenir oyo bino bosalaki mpo lelo oloba na Félix monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi? En tant que nationaliste, premièrement, comparaison ils allaient débattre, ils allaient raison. Que M. Tshisekedi a travaillé ceci, tu vois lui le travail, non. Na posé la comparaison, on a des questions les autres na place, ils ont la place. Politique est dynamique, sauf si arrivé. Lobby au moni. Dynamique, dynamisme. C'est la sorcellerie. La politique est dynamique. Jamais la politique n'est pas dynamique. Ceux qui lobby, tout le monde qui totani FCC, basangani lisusu. Na union nationale. Union sacrée, pardon. Union sacrée. Les pays au Congo, ils ont envisagé, ils ont envié comment. Pays le les États-Unis. Baza démocrate na ba nationaliste. Deux groupes politiques on a atabu koloma ote basangana. Mais ba jirambo kwa kitoko. Na ebité so que na France tous na ba centriste, tous na gauche na droite. Atabu koloma ote basangana. Mais yo zo boya bango mais pourquoi zo se référer aux autres sur exemple kaka ya ba mindele yango. Chez eux ils travaillent mieux. Donc obsengi na biso to copier les bango basala. Non. Oh bango ba osala pas na bango. Na moni opesa exemple nango. Oh bango ba osala lelo za o ba zoki pas na biso. Mais na moni opesa nini exemple na bango. Yango na lobité. Et net moto moko ayi abotoli obile na yo akena na ndako na bango bando olia. Parce que yo place otikali solo abile ezobima. Tala anga bena kolo bile ita ende na zo jour na biloko nanga. C'est ça l'Afrique et l'Europe. La différence de l'Afrique et l'Europe. Donc, na loba. Le loba FCC za malamu par rapport à Union sacrée. FCC za structure ba porter en de biso. Autorité morale bino azalaki président wa kambaki mboka o. Oui, ndeko Joseph Kabila. Joseph Kabila akuti bitumba mboka eza en débandade. Akuti mboka eza ko kabwana. Mais pourquoi kende ko sola yo boy Félix akende ko sola? Non, mi be connaît après.
nde Joseph Kabila te mibeko wana po lelo tozwa tokomaka moto nyonso mpoza bokondi fo aleka na nzela ya mapononi c'est monsieur Kabila asalaki nini asololaki aorganize nalobi bien monsieur Kabila akuti koto RCD akendaki na négociation nano na mboka mibeko ezalaki ya kofana te azwi mboka yango nzela etikali no nazoya ti azwi mboka na bitumba. Il a accepté de partager son pouvoir 1 plus 4 na négociation na ba rebelle tolingi makila te mboka efanda kimia après ba fanda ba rebelle wana ba congolais wana c'est lolenge après nazoya non nazoya après aye basali mibeko balobi te mbala oyo moto mosusu akoza konji na mandoki te photo kene awa parce que tika liwana biso tout photo fi koza manjela ya mabe njela ya makila yango ndeko Félix pas qu'il y ait une négociation. Comment tu te tourner à rond? Il n'y a pas qu'il y ait une négociation. Négociation na nani? Ndeko Kabila négocier na ba Congolais bemba. Na ba mbusa nyamusi ba Congolais. Siko Mesekedi a que négocier na ba nani? Et les Rwandais. État na état. Mboka mosusu. Entre deux états, il n'y a pas ma camarade des Akate. Il n'y a que les intérêts. Il y a tel intérêt à Congolais peut maquiller ce qu'on a. Non, non, négocier dans la Dieu. Tant que et là, on a comme rébellion, c'est que vous ne pouvez pas rébellion est allée nini? Rébellion est allée moi na kati ya ndako à se rébeller na mibeko ya papa na ye. Dis pas bien moi na rebelle. Et mon papa ko mi kita lobi bon. Mon fils vient to solo. Soit tu moi na pas ko kita ah papa ozara papa na nga to solo. C'est ça la rébellion. Mais on est en rébellion, on est en agression. Mboka mosusu ezo ko agresser mboka mosusu. C'est ça on négocie dans nani. Conseil ni européen ça. On est en négociation. C'est la honte au sommet de l'État. Yo ko senga to sala ni. Loko la ba agresser biso. Yo ko senga to sala ni. Loko ali boso. Loko ali boso ngai na ko senga. Ya yam. Et pas mais c'est Tshisekedi. Américain au Geluka mais c'est Poutine. Et je vous dis akoluka Poutine té parce que Poutine ameki kotia makolo na Mali lelo na nord ya Mali ata lisasi moko te ezobeta. Poutine atie makolo na Cameroun yo na polbi ya azwi kimia. Poutine atie makolo na Centrafrique ba Centrafricain lelo basali monnaie na bango pour na ko bengana France CFA. Mais c'est Poutine azoko aza puissant. Ameka na ko kende. Et je lui dis mais c'est ce que dit ça que koluka Poutine mango est dans ici. Na ba marche tout au marché. Na biso FCC marche au marché lobby. Et goloba eloko te face ya bitumba ya est. Eloko vous allez déjà compris. Parce qu'il y a un système codé, écosystème de problèmes, il y a guerre bien établi. Oh que mon délai dit que ah ici je crains les sécurités. Pour nous organiser minerais à la téléphone, pour nous organiser minerais à commissaire Europe pour les allélos. FCC a déjà un candidat na présenté en 2023. Problème il y a un bon candidature. Les amagambani lit na bino ezali bozonga na problème il y a un bon candidat makambo lit na bino FCC. Na problème il y a siko. Na minute mboko ezo pela. Il brille. On ne fait pas lorsqu'il brille chez les voisins. Mais biso ça brille chez nous. Mais si quoi bakondi ya mboka pourquoi pas tosangana biso si quoi bakondi ya mboka ba le 30 juin tokutana na stade de martyrs to kendo robina ndombolo ya wenge 4x4 tala wana bakondi ya mboka to producteur abimi asangisi bato abetisi bango concert wana ezali likambo ya producteur. Eza makambo konjamboka makambo stade de martyrs eza géré na gouvernorat provincial mais bango baleki kaka na ba voie légale oleki na ba voie légale siko ça brille ezo pela moto na kati ya ndako na bino ndako ezo zika mais vous bino koto bozo fêter est-ce que c'est normal pour la message Tshisekedi nandima ke message Tshisekedi azali moto oyo alobaka makambo alobaka za bongo soka zaki moto tona ba moto c'est di bantu aza planté soit di bantu kolomboka ya yambo lingaki angaki nanu a se retirer na ba compétition nyonso ya mboka to votaki et to nazoya to votaki et moto soto pesi mokonzi
ezo yinda na este mais bazo bongisa musique alcool baromela na stade des martyrs. Stade des martyrs nini? Stade des martyrs oh baboma ki ba martyr congolais. Bato ba kufa ki pona ekolo. Et les gens meurent à l'est du pays, à l'ébino bokekuna pour fêter, crier ndombolo ndombolo. D'ailleurs, na yowera, na yo jibe soki Serge Mabia la soki bino ne so bato boke sala makambo na bino ya bo salité. Quand il brûle, n'oubliez pas que boza ba wera lelo bato ba comme si nous ba wera lelo za bato bazo kufa na est ya mboka. Eza bato ba sombi ba cede na bino. Eza bato ba bini ndombolo na bino. Boto la ingratitude pour le peuple congolais. Pour un $50,000. Na moto tour abeta fait wana. Abeta musique wana. Ba ancêtre ba kuta na ye. Naza clair. Moto nyos ko bana wera. JB. Ceux qui Didier Masela, ceux qui Blaise Boula. Ceux qui o babin o nani o mususu wana ceux qui Adolphe Dominguez. Nana mai na misu. Nana pasi. Mon après musique on a beau bêta. Ya on est quitte sa carrière na bino. Pendant le but le gazon. Le rôle imam de la nation. Le rôle défenseur de la culture congolaise. Na beti gazon. Ya on a été devant la caméra. Natangi bino nuance au bozawana. Artiste oyo akobeta musique le 30 juin. Parce que bakoko na biso bakufi na 59 pona yo za liberté aux ana ngolelo pona yo lelo koma wera okoma JB okoma Adolphe yo lelo bato bakufaki et to kanisi ko kufa yango esili injustice ya liwa ezo continuer pona intérêt ya clamo koboyi. Car le peuple est le plus pauvre et leurs dirigeants sont le plus riches. Distance à vie inexplicable. Vous roulez en carrosse. Dans l'université minene ya monde. Au moment où nos enfants vont avoir même un fanda na Kasai. Deux personnes, deux mamans na Kasai, 500 francs. Deux personnes, Tala Moulongo. Centaines de personnes. Et vous à Kinshasa, vous fêtez. Vous célébrez ma fête. Vous dansez les ndombolo. Le Congo, c'est un pays de nos ancêtres. Vous ne savez pas qui est Koko Kisasa. Et vous ne les connaissez même pas. Et je suis sûr. Ce qui est mais Bossa la Mambosa la babenga au stade de martyrs. Babenga au stade de stade c'est un stade de martyrs congolais. Zama makila ba congolais tangaki wana ba kufaki pour défendre cette nation. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos mamans sont violées. On pine à l'est de notre pays. L'Europe et l'Amérique, ils sont là pour nous diviser, maintenir l'Afrique dans le sous-développement, dans les misères, dans la division. Mais vous, vous êtes là parce que vous mangez 5 fois par jour, parce que vous prenez du vin, parce que vous voyagez partout, surtout sur la face de la terre, et vous connaissez beaucoup. Allez célébrer. Et nous avons la caméra, allez célébrer cette fête. Nous avons la caméra pour vous dire la vérité. Mais c'est ce que l'histoire qui n'a pas de malonga. C'est un banque. C'est un écongo. Vous avez un message au Yogo Pesa la population. Kinshasa en particulier, na Congo mobimba et surtout na baoyo bazali banda. Vous avez un message au Yogo Pesa. Message ya koyebisa bango ezali avant na pesa bango message na sala bango révélation moko. Révélation yango ezali nini?
Révélation yango ezali le mot le plus dit na mokili, na planète, ou le plus parlé na mokili. Ezali momoko kombo ya mwana allo. Il va sur toute surface de la terre. Les Américains, allô, les Européens, allô, les Africains, allô, Océanie, allô. Amérique latine, allô. Moi, on allait réunir monde. Et ceux qui m'ont dit exister, l'élan dans mon kili. C'est grâce à Congo. Parce que ils ont la partie moko na mokili comme on est au Congo. Ils ont la matière mon côté sans le téléphone. Aux en est un lelo. À part na Congo. Tant le téléphone, c'est que téléphone. Ils ont accaté à part na Congo. Regardez aujourd'hui. Comment est-ce que le monde se réunir na Elokouana? Et ça pour vous faire la révélation que Congo c'est un pays uni. Matière naïe nde sangisi moki. Mais les smartphones aujourd'hui au bozo salé là, au lieu d'une manière légale au niveau international, ils ont d'une manière de sang. Tant aussi mis téléphone partout, même en Europe, en Afrique, en Amérique. Bengango, le sang de nos frères à l'est de notre pays. Le sang de nos frères innocents et innocentes. Bazo Koufa, pour y le téléphone. Encore plus loin, le téléphone en question est encore plus cher pour les Congolais. Regardez cette injustice. Regardez cette injustice. Tout Koufa juste parce que nous sommes riches en ressources naturelles. Balingi ba Congolais, mais balingi richesse ya ba Congolais. Congolais partout aux alités les mains pour dire non à la manipulation politique. Ce sont nos dirigeants qui vont trahir Ibiso. Vous allez congrès. Vous, Papa Mosso, deuxième pourcentage de la République. Papa Bahati, président et sénat. Vous allez congrès. Bongo Bimina, qu'est-ce qu'il y a l'État? Pour parler vos intérêts. Attends une minute de silence pour les Congolais qui meurent à l'est de notre pays. Quelle honte au sommet de l'État. Quelle honte au sommet de l'État. Bosangisi va dans stade des martyrs, gouverneur de la ville. Ya Hassan Khouz Mohaga. Bosangisi Batou dans stade des martyrs. Voilà mindele te langage wana lobi wana. Wana pe kibantu. Na bisi ba ancêtre beauté la ngai dikela mo. Attends une minute de silence. C'est étonnant, un parti politique, Azanaba fédéral, Azanaba fédérauté, un parti politique, Azana Ligue des jeunes, nous tenons à faire une vie à Kinshasa, mais à ton ici stade des martyrs. C'est l'argent des Congolais. Non, qui passe. Papa ya Liloba. Papa Condé, Pasteur Condé, Ondimi Kotinda, Bandimi na yo, Bayana stade de martyrs pour pas tondi ça. Meeting. Ya solo wana. Ça fait mal. Ya solo wana. Au sein de ma famille, Nazana Bazambia na Liloba. Papa a bien qui bisoga to boya na stade bondo kuta na stade. Il y avait même Bandimi Bakadisa qui papa bien dans stade pour faire une prière peut-être pour ce qui se passe à l'est
bango kuna ba figurant. Ah papa Condé. Yango to mona. Craignez votre Seigneur. Yango tolingi kotuna yo motuna boye. Soki esengeli opesa. Soki esengeli opesa na mokonzi ya mboka ya ekolo wa biso conseil. Nini okosenga na ye asala? Conseil ya kopesa mokonzi ya mboka ya liboso a se retirer na ba compétition nyonso. A se retirer. Tant on va se retirer, hein, à se retirer. Coupe d'Afrique, Torobeta T. L'Inafoot, Torobeta T. Jeux Olympiques, Torobeta T. Nyon sowe qui parabiso torosala T. Tobengisi ba ambassadeur na biso na bozonga. Il brille chez nous. Mais c'est ce que dit. Obengi bango siko to fan. Tala ampleur ogozo so salima rambo. Tala ampleur ogozo. Braza batala bonini o Congo asengi ba ambassadeur na ye. Angola nini Congo asengi ba ambassadeur na ye. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Rwandais bazo boma biso na est mais ambassadeur ya Congo a fait na est ambassadeur rwandais. Aza na ville. Ils mangent ensemble avec les Congolais. Azala qui rappelait le ministère. À qui était? Azala qui a interpellé Kouno Babengisi na Akutana Sogina F. Bazaïba. À qui était? Mais sous à qui est? À qui était? T'as le niveau honte au sommet de l'État. Excellence F. Bazaïba. On a bien rempli excellence. Il faut coca. On a bantu. On a bien excellence. F. Bazaïba. Azali. Azanani. Azasoki ministre environnement. Vice-premier ministre. Vice-premier ministre, vice-deuxième ministre, vice-troisième ministre, vice-centième ministre. Je m'en fous. Ça sert à quoi? Et servir les Congolais na nini leur gestion, leur intelligence, leur capacité intellectuelle. On va tenir na université ce qui est nini au Baolobaka. Et servir les Congolais na nini leur intelligence. Parce que depuis l'accession à la RDC l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre pays est dirigé par des docteurs, des licenciés, des gradués, des diplômés. Et servir une nation. Nous allons faire partie de l'idéologie et parti politique. Nous allons Kakapo Ozali Bantu. Ça fait partie. Il y a AGECO, l'avenir du Grand Congo. L'œil et l'oreille du peuple car le parti est nationaliste. Il y a solo vraiment. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Ah, on ne chante pas la victoire avant la guerre. On a la capacité. On la vérité, mais c'est ce que dit au foot Congolais et qui n'a qu'à ébélé na caisse ya Oni. Olingi koloba ke. Oyebi bien Oni pourquoi Monisco a na kati ya mboka oyo. Imam Tutu. Yo lingi koloba ke. Nyonso ya mabe ezali koleka na mboka oyo ezali kaka mesiti sekedi. Bongo yo na kati ya ndako na ba ba sentelo bana bazo bomaka bana na yo bazo yibaka na olingi responsabilité ba pesa na bana yo teti pe bala nzamba pesa ka mwana teti ka repa papa teti. Oui nzamba o pesa mwana teti te pa papa abangi nzambe. Mais balobi pe bino pe bozali na CC ko bundisa e ole bo pesa e makanisi po te atombola ekolo bino bozali ko bundisa CC babundisaka mokonzi. Mais bino bozali ko c'était FCC te na lobi na CC na lobi FCC te na tangi te na lobi ke bino batu ya FCC na CC bozali ko bundisa mokonzi ya ekolo po bino bozonga na libonga po bino bozonga na ebonga te azande na choate azo banga nde maboko ya mindele mokonzi ya mboka azo banga nde mindele basala nini baboma e nenga babomaki musée baboma ye nenga babomaki Lumumba baboma ye nenga babomaki Kimbangu baboma ye
Ndeo maki roi Vitankanga, babo maende maki roi Nzinga couple, c'est babo maende babo maki bao nyoso babo yaki manipulation mundele pour na ko simba intérêt à nation congolaise. Batouana nyoso mundele ki seki mutuna bon na se. Siko ye aye azu ba mbongo na ye ale, ba mundele ya boma. Les blancs n'ont pas peur de l'arme. Ah, c'est lui qui fabrique les armes de guerre. Mais on a c'est la mort. Pour ça, directement, il faut comploter contre moi. Liberté d'expression, monter aux Olobana, aux Anokimia. Oh. Et puis, liberté d'expression, ça il y a aux Olobas, aux Olobanios. Parce que je suis prêt à mourir même maintenant. Il y a solo. Mais oui. Mieux vaut mourir tête haute que de vivre en esclavagisme. Pour ne pas que place na outil na habiter place na que na habiter. Na recoufar na na. Mieux vaut ne pas ça peut pas comme le vérité. Oh zali kolata. Egotika la éternel. Tout il faut fongola ngotango bino bozo. Soki Congo abimi na boumbu te na olongola yango te. Ata soki to subo konzi. Soki to bimi na boumbu te na olongola yango te. Devant la caméra jamais. Tozana boumbu. Eh. Mais c'est Tshisekedi aza esclave. Comment na mais c'est Tshisekedi? Tina biso tout bangamba ya nous sommes des esclaves ya mindele. Na autorité morale na bino FCC. Ah. Yo c'est l'esclave ndeni. Autorité morale na FCC. Yé ko bimisa ba Congo en esclavagisme ndé ba combattre ba continuer. Il ne peut pas être esclave. Na lobby kombo na ezali nani? Koko. Autorité mon combo na yo. Joseph Kabila Kabangi. Faut que ça se passe à Asagi pena ba mindele. Ben oui, Joseph Kabila quand il a eu le pouvoir à l'âge de 29 ans. Kabila a eu le pouvoir à l'âge de 29 ans, il n'avait pas encore Azaï non a maîtrise du système terre. Jeune de 29 ans, c'est un jeune garçon. Mais regardez jeune de 29 ans. Alors on dit mboka wapi? Ah mais mboka wapi? Akuti na kesi ya leta atalikuta. Joseph Kabila Kabangi atalikuta. Mireza na se ba busa coalition na Fayulu bato ya SID bato ya Lamuka. Mais quand bato basé na patriote bato basé li ba patriote. Bazo mona mboka reconnaître que mwana mboka Fayulu azali patriote. Tu reconnaître nini? On reconnaître que mwana mboka Fayulu Madidi azali patriote. Bon ngai na fandi na été. Mais oyebi soki na bitanga na 5 patriotes sikoyo 5 patriotes Joseph Kabila Kabangi ya liboso ya mibale Jean Calvin Mbwesu ya misatu Ibrahim Bakari ya mina Imam Mustafa Tutu 5e ezali Chacho Mulopo et Kabembe 5 patriotes congolais wanga na yebi ya solo wana. Ben oui, je suis clair. Wana est engagé kaka yo 5 patriotes congolais o ngai na yebi ba bundaka natangi bato wana na tina ngambo wa FCC baza ebele mais na boy kota ngo bolika ebele mais le repesi ngana nous 5 natangi na nous 5 guerriers ekolo o baza prêt à recourir pour la nation. On reconnaît Joseph Kabila andimi koto sa constitution. On reconnaître Jean Calvin Mbwesu azalaki chargé de mission. À l'époque, il y a agi Matindo dans le temps qui vice-ministre des Affaires étrangères, on reconnaître, mais au boy qu'on reconnaître moi Mboka Fayulu, au boy qu'on reconnaître moi Mboka Félix Antoine Tshisekedi, au boy qu'on reconnaître Batouanion, on reconnaître Jean Calvin Mbwesu, na Ibrahim Bakari. Ah, bon, Ibrahim Bakari, Jean Calvin Mbwesu. Ya solo wana. Ya solo wana. Ata pembeni te. Tala bino botala batona musika, bopusa na pembeni. Bopusa na pembeni. Tala Kabila, tala no Kabila. Kabila c'est un guerrier. Kabila c'est musée. Moi je soutiens pas Kabila par sa physique, sa personnalité. Kabila est comme ça. Eh Chinerambo, eh ni bah titre honorifique. Non, moi je ne suis pas là. Mais président non. Moi je suis ultra. C'est-à-dire président nayo à la chaîne T. Non. Jean Calvin Mbwesu. À la chaîne T.
Bon nzambe soki aboti papa soki aboti bana nyonso ko bana nyonso ka bazalo kwa ye. Papa nanga azali guerrier ala ta chaîne te tonga aboti nga mwana la tichi. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Oui. Nga ici papa. C'est que yo posa mwana teti. On a ebisi yo ke ezaka. Mais eza idéologie eza molaïte. On a ebisi yo mwana mboka Félix eza kaka yete mutu azali ko mboka. Mais yo lobi na ngai mbisa banda ko polana mutu. Yo bitike mbisa banda ko polana sommet. Bon moi yo ndenge nini apoli na sommet te mbala moko yo bandi. Non mbisa yanga abebi ta opola ndenge nini. Doloko ya baby ti ngonga na obotama. Nzete e baby nde ebotara mbuma te. Siko ba ngwe da likoleze ekobeba. Likoleze ekobeba ndeko na ngo toza na histoire biso nyonso. FCC ezali exemple lelo à suivre. Mais ce FCC exemple à suivre était en 2023 pe ma pronomie vous atteint. Ce qui FCC est un modèle à suivre en 2020. Mais c'est la gestion de FCC ça dit l'équipe de l'élection, c'est la gestion de FCC FCC botamissima. Vous avez na AMP na lobi boy. Vous êtes comme na FCC. On a le bit. Gestion de FCC. Ce qui union sacrée landi yango té. Est-ce que à cause de l'élection en 2023 oui que bo gérer moko pendant 18 ans. Oui bien on oser reconnaître yango. Ba gérer avant 18 ans. Ba gérer. Biso zalé na nté. Bino a jeko bozaki na. Mais vous travaillez non. Mais koko lobeni. Vous travaillez. Koko lobaki nini? Na tuni bo bandai ko sala. Koko lobaki nini? Bo bandai ki ko sala na nous répondre question na ngai. Bo bandai ko sala. Pendant 18 ans bo sala ki quand même. Bakabiliste ndi basala. Bakabiliste. Ultra kabiliste. Yo za ultra kabiliste. Yo ba kabiliste. Ba incarner l'histoire ya musée. Ba ultra Kabila. Tu sais que Kabila, Koko Kabila a incarné l'histoire des musées. C'est sa question. Ils ont incarné l'histoire ya Kabila. Bon, nazongi Kabila géré Kimboko pendant 18 ans oyebi. Ah oui. Peuple congolais a été dans situation situation normale. Normal. Mais oui, tu c'est la situation normale par rapport à Yanin. Situation normale par rapport moi Mikie. Souffrance et à la quitter dans Mboka. Congo a une souffrance depuis l'indépendance. Congolais ont une souffrance depuis l'indépendance. Souffrance ici tant na 70 na basanja Misato. Au moins Mboka Félix a eu pouvoir mais Namboula Misato. Namboula Misato pardon. On a eu pouvoir reconnaître à Tabola Momo côté. Bon, Bola bébé, au bengi nourrisson. Mais à réussir qu'au Panjabino FCC. Nourrisson. À réussir qu'au Panjabino FCC. Est-ce que le problème il y a Congo au Panjabino FCC? Na lobi bongote. Na lobi bongote. Yebi sanga neti ya oyanga ya malamu. Na lobi bongote. Na koko mona Mesitissekedi, mesenanga Mesitissekedi. Ozomona te kaka tozozonga kaka na même eloko. Intérêt songolo pakala kalbiliste, tshisekediste, bembiste, fayuliste et comme ça. Pourquoi ne pas tous à la nationaliste? Dengo zoloba solo wana. Ole olobela intel. Pourquoi pas? Cause à la nationaliste tout lobela beaucoup plus écolo. Nini toyeko ça pour écolo. Webi nationaliste zana. Nationaliste. Yo sangaya. Peut-être on a ebi. Mais nationalisme est une idéologie. Idéologie. Oh mukunda portango. Qui consiste? Ils ont idéologie. Oh moto apportaka yango pona ya kobundela ekolo na ye ndenge elongo bani. Moto alingi ekolo esa koyi koya kolobela moto makasi. Moto alingi ekolo. To akolobela ekolo nde moto. Ekolo nde moto. Biso tozali na idéologie africaine. Ta ba bantu. Biso ba bantu ba ancêtre ba bunga te. Mondene est pour effacer l'histoire de nos ancêtres. Koki kozana maloba o koki ko s'adresser pour la population to pour na mboka. Maloba ya koyebisa peuple congolais pour to komi na suka. Vous avez un message au peuple congolais. Nous les Congolais nous sommes des léopards. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des végétariens. Un végétarien,
c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Biso tozo bunda na époque coloniale na mondele soki moyindo abomi mondele eza lokola léopard nde abomi bomona symbole ya léopard na nini na makambo na biso. C'est la force physique des Congolais. Mais ekenda wat lelo Congolais okomi PD, lelo Congolais okomi lesbienne, lelo Congolais okomi accro-alcoolique, lelo Congolais okomi na ba distraction na ba futilité oyo ekomema ata le côté na mboka na yo jusqu'à tel point mbongo na yo ya l'état, mbongo na yo ya pasi, parce que mbongo na yo sombaka lipa na coin yango ekenda kofuta impôt, mbongo na yo sombaka elamba yango ekenda kofuta impôt, mbongo na yo sombaka bikedi yango ekenda kofuta impôt, l'argent des contribuables. Bazwi mbongo wana bapesi yango bato bo voter ba jeep, mais ba député batamona ba jeep bino bolandi bango makolo bo gange vous criez à leur nom. Vous criez au l'air non en disant Papa Oumela et Papa Oumela. Regardez tu comme faible parce que tu es libre droit, n'a pas de devoir. Pour le moment, nous en avons temps. Il y a aussi un droit parce que ça brille. Pour résoudre la moto. Il faut devoir mon corps. Dire non. Tout ce qui se passe dans le Est et dans le nom de la vérité, c'est un complot et balkanisation. Rwanda a Zamouki. Mais c'est Kagame vient de le dire. Kagame a lobby. Ngazo bundi saba Congolais. Mais Rwanda est Zamouki. Ngazo bundi saba nani. Ba ennemi à Rwanda. O bazaka na Congo. Mais le kola na Rwanda. Place Zamouki. Ndenazo bundi se na kati ya Congo. Tala niveau. Zeneti moto. Azu moto na ya bitumba. Babo mananaye ayeneti na kati ya ndako na yo fe na bana yo bandi ko panza basani bitumba ale papa ndako wana kanyi maboko wini papa naza responsable ce qui se passe à l'est de notre pays. Or que c'est un complot de l'impérialisme pour diviser le Congo parce que le Congo est tellement grand. Le Congo a tellement une potentialité de richesse imaginaire. Merci Mingindeko. Le monde contient Mokili Ezaïna 129 sorties minérales. Mais le Congo a 124. Et regardez cette potentialité. Vous assirez que vous avez jamais. Bitumbawana, pour nous bagner sa mundele, naba dirigeants manipulés par l'Occident, les soulèvements populaires. Merci, merci, merci Imam Tutu. Car ton pays, Imam Tutu. Imam Tutu. Question de curiosité, est-ce qu'un jour, on a déjà oza likanisia comme député? Merci mingi. Merci mingi ndeko. Monani mbala yasi. Soki nzambe ya bakoko alingi. Merci.